kolala kolamuka eza abdidité nzambe abatela moko na moko isika tozali toza ya kotelema tozozela kaka bilaka nzambe abatela tombola kofinga ya bato koloba ya bato ekoki kolembisa biso te na kosalela nzambe kolala kolamuka eza abdidité toza bongo na petit déjeuner avec Proverbe et 30. Ata bazo seka yo oyo nzambe aloba mpona yo moto moko te akotelemela ngo bango balobi eumeli me oyebi te ya nzambe te soki ozobala te nzambe azobombela mobali ya kitoko to mwasi ya kitoko ya vi na yo ya bizaleli malamu basi nyonso bazali kobota te na Bible babota ba prophète babota bingambe na mibali ba Jean-Baptiste ba Samuel ba mama na mama bazali kobota te soki ya yozo umela mabolongo na se tolo na se nimelaka Yesu kosimba soki bilaka na yo ezo umela zala fidèle na poste nzamba osala tozali en direct ya Sentinelle TV, tozali pe en direct ya Sof 15 TV na niveau ya Canada. Biso tozo ko mettre na Manchester na England. Kimia na Yesu eza na bino na réveil matinal. Na ngongo ba Congolais bazo sepela po na Donald Trump na niveau ya Kagame kuna na Rwanda pe Kabila matanga bazolela na kinya Rwanda po ba Clinton bato baida bango basala ba crime babo makabato histoire na bango esili donc bango biliaki bango bikoki Congolais sepela yangala la po nzambe alala kate a répondre biso merci na Mardoché Mukuna batebele bazotuna nga kombo album oyo betakaka Mardoché Mukuna na Choral ACK Kin obetika Mardoché Mukuna ekobima aza frère moko azoyemba bien kaka problème makasi ali azali na église te mezali secte pour église ACK ezali église te meza secte esika ba démon banani basala mais nzambe asalelaka bato na ye mokolo ali peut-être akobimisa frère oyo po ate asango malamu asolo me azoyemba banzembo ya bien esengeli na bino boyeba Dieu avant d'utiliser quiconque il commence par l'éprouver plus la mission que Dieu te donne est grande plus grande sera la turbulation et la tempête. Dieu n'utilise jamais une personne sans l'avoir d'abord l'éprouver. Si Dieu veut t'utiliser, il commence d'abord par t'éprouver. Nzambe abengana no mutu te asalela sans qu'elle kisaye na ba épreuve. Sans qu'elle a éprouvé ye. Soki mission nzambe abengi oza munene bitumba pe ekozala munene. Alors soki oyoki bisote, soki otamboli na bakolo te, soki olandi conseil ya Abraham te, okokoma te okomona ke nzambe alokuta. Est-ce que nzambe alokuta? Nzambe alobi aza lokuta te, aza pe mwana na moto te po akosa. Nzambe alobi bo senga nga bikolo na kopesa bino ngo lokola héritage. Nzambe alobi bozo senga, bozo zwa te po bo senga kamabe. Nazoke de ko s'adresser na mutu moko ekozala osambelaka ojenaka
mais ti lelo nano mona loboko nzambe te. Omoni to komi na 21e siècle. Na 21e siècle eza pasi mingi so za na molimo te po yeba nani azo ba vérité na azokosa. Ba bon parleur bazali, bato lokuta bazali, ba stratège bazali, ezali pasi mingi soko zangi molimo nzambe po o comprendre nani azokosa na azo ba malamu. Bien aimé, nzambe avant utiliser mutu ako éprouver yo. Mais preuve ezali école ya nzambe po kola. Mais preuve ezali d'école ya kokola. Et chaque échec et l'accident qui a échoué. Échec et école ya réussite. Abraham nzamba bengi avise bima kende epai ou le lait et le miel coule. Abraham abimi ake makamunzamba lobela ye amona ngote. Ake place eza désert, zelo na zelo. Est-ce que nzamba kosaki? Non, nzamba kosaki te. Nzambe aza na ba langage. Kebale nzamba zo biloko ya prophète, pe kebale nzamba zo biloko ya nzamba. Nzambe le azo bisa Abraham kende esika ozo couler le lait et le miel, azo mona Israël a lelo, azo mona futur, azo mona bandelité. Alors faut kebale nzamba zo peso promesse. Nzamba ko yebisa yo kende me kuno kei omoni nzamba nde nzamba lobité. Et là ici il faut comme à Moïse. Moïse a qui un grand serviteur de Dieu. Moïse a le seul serviteur de Dieu a humble. Ngana sambe la nzamba pesa nga nani kozala humble lokola Moïse. Moïse nzamba pesi bo konzalobi je te fais Dieu devant ton frère Aaron. Mais à chaque fois Moïse azo que n'est pas pharaon, azo kutana blocage, olia sale la bonzambe a créé azo songa sous c'est pas nzambe. Et là c'est humilité. Ba anglais ba bengango humble. Humble. Mutaza humble ato pesi bokonzi azongi se panzam. Aifse kende sala boy mais azongi se panzam. Nzamba lobina na mona muta humble kwa Moïse. Bien aimé, makambo so le kana vi na yo eza nango bilakeli mabeti. Eza nango maladie, eza nango libabete, ezali école ya nzambe, n'école ya nzambe échec ya po former mutu et pesa mutu caractère pe e bungise nzela te. Tozoken nzambe alotisi Joseph ndoto mibale na ndako tata na ye. Boyebi bandoto ya Joseph. Ya liboso aloti bandoto ba fleur ya bandeko na ye e ko fukamela fleur na ye. Ya mibale aloti sanza minzoto na moi e ko fukamela ye. Asali erreur abete pa bandeko na ye elukela ye ba problème. Mais tango elukela ye ba problème bandeko na ye bayoki nzala kotika la biloko olia bandeko na ye balobi toteka moloti bandoto oyo toteka ye totala soki bandoto ne yo continuer. Bien aimé, toi un problème à makasi, batu baza tout autour na biso, batu bazo entouré biso, batu tozaba on famille, batu tozaba na on communauté, batu totanga na ba classe moko, église moko, parfois village moko, parfois bobotama tata mama baza contre yo likolo ya vision na yo, likolo emonise, likolo bandoto na yo. Kobetela ka ndoto no na n'importe qui te. Zala na kaye, nzambe Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soki nzamba lobi comment na kaye. Kolobela on n'importe qui te. Même ton pasteur aussi peut devenir jaloux de toi, surtout s'il est animé par les esprits mauvais. Okamu sanga ba pasteur bandoki bazali. Ba pasteur ba démon bazali. Ba pasteur ya maseke bazali boyebi ba. Talale tsikoyo, trompe a gagné. Ils ont un pasteur, Tibi Joshua, à ça qui prophétie, même dans Kinshasa, Balobi, il arrive à gagner. Bon, pasteur en Dengwana. Est-ce qu'on a un pasteur? Directement, il faut appliquer la Bible. Nation a coûté un obote de la Bible. Parce que bazo kosa, tellement bazo tala loyenge, baebika ke, ordre mondial, égotika il arrive à gagner, mais ba kamwe, baeba ite ke nzamba zaka na parole à souka. Parole à souka, ils n'arrivent pas nzamba. Nzamba za mobate, nzamba za malam. Nzamba za kana sima atezo umela nzamba za na biso
Po simba bilaka eza problème à position te. Eza problème à ngonga nzambe. Muyibu akota na lola. Atikala osambela te akenda même l'église te agena même pas. Dangonga na ye akota ki na lola. Na ebiso ki ndenge ki na église chaque jour de kota lola. Muyibu wana akota ta lola te. Kolfinga ya bato kotindika yo okende kokokisa baposa na yo. Lelo toza vendredi na 22h 23h déjà intercession ezalaka 23h na air Angleterre minuit na air ya Europe. Comme communiqué, Mama Bena déjà les 15 ans à Paris. Bande nyonso ya Sentinelle TV aux Angisika ensemble aux à Paris. Tous en cellule wana. Merci, merci, merci. Et Kori Kozala Bobotama 12. Boko zape Bobotama Mapasa. Et la cité qui beaucoup fa Mukolomoko. Bobala pe Mukolomoko te. Boko bonga pe Mukolomoko te. Mounomtoa na tourna. Joseph Bandeko na ye balobi. Total abandoto na ye soki ekokisama. Ba monye pe babito te kaye. 17 ans après Mouto Baptekaki. À l'équipe à Pontifar. Ake na prison, ake koma, paf naf paneya, muto alaksaranza bazasima na ye. Joseph o bazalaki koloba to teka ye, to tala so bando tuno yekokisama, bango moko nzale koti bake osomba biloko bakuti Joseph Mukonzi. Bango ba reconnaître Joseph te, Joseph va reconnaître bango. Atie ba msu na boloko, moko na boloko, baki nusule ndeko na ye. Boyebi histoire ndenge sukaki. C'est-à-dire, école ya Nzambe ezopesa yo formation ezopesa esprit. Bande kwa Joseph bakansangi bateki ye po nonyokama. Kiboyi na ndaka Potifar, prison, ezalaki école Nzambe ezoformer ye po akoma mir, l'air akokwa mokonzi asakana te. Kolela te. École ya Nzambe eza école moko makasi. Nzambe soka bengi yo a reformé opposé à la Moïse, avant déjà Nzamba Bengaye, a sali scénario, Moïse a que se retrouver dans ndako à Pharaon. Or, yem tala benga na Pharaon. Pourquoi Nzambe a préparé Moïse à kola ndako à Pharaon pour ayer bako bundisa bikila ndako à Pharaon. Et boye l'histoire, Pharaon alaki, Moïse a boaki nyoka, Pharaon a boaki nyoka. Mais ba nyoka Moïse ezali komela oya Pharaon. Et loko nyo surtout ezoya na mokili na vie na yo kumisa Nzambe. Bible lobi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Soki bato balobi koza na retard ko banga teza course te. Ba kende ba koma. Moseleke te aleka mbangu na wenze. Bato belé ba kokisa 50 ans te. Bato belé ba kokisa 60 ans te yo kokisi amu. Ba misusu ba kozwa mbongo avant. Ba osoma bandako avant et koteka avant ba okupe ba fait avant pour ba simbi ba kisi. Alors yo mwana na Nzambe yebake Nzambe avant utiliser yo a éprouver yo. Soko za na période ya kozala éprouver ko lela te. Bato baza balingaka or mi ba yebike or po ezwa forme eleka na moto. Omona bijou, omona chaînette, omona bague yozo sepela nango po ezwa forme wana elekaka na moto.
moto nyonso tu aza na appel à nzambe, moto nyonso tu aza na onction, moto nyonso tu nzambe azo préparer pour na likambo songolo alekisaka ye na école pour epese habitude, epese courage. Neti nga kolongwa bat na église esala nga ni chaud ni froid. Nazwa ba ku nasina kenda na masina boye le na bandai musa nzambe. Église à 200 personnes à dimanche bo batika li 4. Au bandeli sous musala. Nyonso ezali nzamba zo préparer opo na vie okutanaka na ba déception. Et vie na nga mobimba na bandela ba makambo ebele bele tala siko na 2016 église a plus de 16 ans. Ba monter nga ku bazu yango. Na bandeli mususu. Kaka leto bandi ko sala ba angari église ko tia batol batu ya quartier ba komi ko pesa bomo na ba pa Yesu. Bana ba komi ko ya ko tatola. Chaque vendredi, babani na intercession, tala batu na kati église. C'est comme ça donc nzamba sa forma ngai. Na Londres, combien de fois babomi église? Na Manchester, batu bakanisa église au camp. Non, 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 nasi na leka na formation. Église c'est moi, ma femme et mes enfants. Lokola tozana bomo, on continue. Tala lelo tozana batu combien balandaka biso na internet. Naza moko ba pasteur congolais oyo nazo profiter na. Eza batu so ateya kaka me na solo na batu te. Ngana teya nazo solo na batu naza na communion na batu na nyonso. Bandimi na nga nyonso 4 monde ba solo na nga ba yoka ka voix na nga ba yoka nga to solo. Ba misusu atiaka mateya minano asolo na batu te. Moi je contrôle tout. Na yebi batu na nga nyonso naza na kaye na yebi bino place tout boyali. Yawo monaka soki mikolo na tindele wa message te omona papa na tindi kote mso après mo komso vani boyoka ah papa okanisi na bossa note oza na programme na bana ebele tant nazo ke na gauche na bossa ni à droite te nzambe soki aponi yo okolega na école bato ba okanisi zo échouer bato ba okanisi za l'échec moza le premier ko bangelo remonte ata balobi bango bazana église soki combien de personnes bango bazo bango na kuzu wabi ah mais muto a percé na presse ndeni muto a pressé na a cartonné na média bondeni muto bato bazelake bo pona ni imagine toi par jour na sala des émissions na sala petit déjeuner na sala breaking news et chaque émission moins 1000 personnes balanda donc par jour au moins 2000 personnes balanda c'est une grâce. Quel est le pasteur wa prêchera chaque jour devant 1000 personnes? Matiate tozana batu musu baza ba pasteur asimandako ba mususu baza ba kapita azaka na 4 5 20 personnes na ba mususu bazo ke na niveau international côté à partout monde entier ba Hollande et ça grâce eza ngolo. Alors kolela lela kate école nzambe soki nzamba bengi yo okomona nete zo simbate okomona nete tika l'échec mais na molimo ndeko nanga oza l'échec te. Abraham atatolaki, Moïse atatolaki, Joseph na Bible atatolele ramoni bandeko ne baye kofuka melaye. Bato ba tchaki tembe. Bato bandimaki te baye kofuka melaye. Alaksi bango ndako. Mais Joseph azaki malamu a partager bozuna na bandeko na ye. Soki nzamba pamboli yo kopimela bandeko note. Kopimela ba obo bandana bango te. Ya omoni nga na église na salaka elo mo na salaka bandeko nyonso to bandana bango église o to bandana bango premier jour na bande église à masina tilelo baza ba membre famille nga na salaka bango ba don na tina na bango ba mbongo na soutenaka bango tout et tout parce que bango ba famille nga bato ba croya ki na nga na ngongo yo nga mo maka nzambe na comprendre na bien te nzambe bi bande église na mo na ba vanti na bandi bo bango ba ye batika la famille nga ba oyo baza na contact na nga tilelo soka bengi aza na likambo na hésitaka te nzamba za témoin et na mimona ka chef a famille wana munene funa aider bango funa za na bango soki na komi na zaka ne sengo nzamba sunga kabila kende to zonga su Kinshasa na yokuta na bandeko na ngai. Alors ko bangelo ko moko te soki nzamba bengi yo akolega na ko éprouver yo posa or ozelo ko valeur tempête mu pepe et ko isaote bilakeli mabe ko isote ata ba déception bato ba kimio tikali yo moko soko za na nzambe oza majoritaire nzambe bao bazo kima yo yo za perdante bango ba perdant ba bando rompre ka na mona batu oyo ba kima ngai for nothing lelo ba koma regretter ba koma olanda na musika parce que bazaki envoûté
Alors soki nzambe abengi yo kobangela komoko te. Nzambe aza na yo, nzambe aza mobateli, nzambe aza motomboli, nzambe aza na biso. Kolala kola mukeza bitidi te bozali bongo na kati ya Sentinelle TV, chaîne ya bonzambe na kati ya diaspora, avec Salomon Proverbe 30-30, les messagers de la bonne nouvelle, pasteur de la diaspora. Soki mission za monene mu peuple bitumba pe za monene. Journal élevé à la journée moko béni, nzamba visité moko na kati na bino ya nzela désert. Journée malamu. Journée malamu. Sentinelle TV. Sentinelle TV, toute la diaspora en parle.